Amédée Mackenzie Poutine Nancy Mayasi Force à Italia Trésor Soki Idriss da Costa Zingania ou dansant relax Papicho Matendele Audrey Amirichi Héritier double impact Dialog Mbala Photo Petit Eric Makonga Basela Direct Mbako le scénario Ekilombo le baron Matali Bokongo Joker Liva Lobaki Nabanga te Soki beta peri pembeni ya bolimo Nalinga te Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama abali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo abali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu ya misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. La clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate. Bonjour la famille, bonjour peuple congolais, bonjour partout où vous êtes dans le monde. Bonsoir après la bande de retour Rolanda Bisso. Ben voilà, je pense que le lobo ça a surpris comme on ngai na ndeko ngai Ken na ndeko ngai Blaise Mbuku. Quand on est dans le barakiano, c'est votre ami Simanene Shindikana, le jeune maître, fils de l'homme. Ça sert à rien de faire un combat que tu gagneras jamais. Bandeko nanga lelo na yawa po tolo bela mama makamuniozoleka na Kisasa à propos ya voyage plein de réseaux Ferrego là oya tuko sala na États-Unis na kobandana nu liboso ko pesa micro na ndeko nanga Ken po apesa bino bambote boyo kapeye. Ouais, Shindika maneno. En tout cas bambote no ebele na pesi mbote pa ya Joël Salambi, Prince Lengo, Fabien de Bilto, mbote pa oncle Ogi Kingombe, Vieux Louison Mbata, mes condoléances na oncle nanga Patrick Amisi, wakufeli papa leki na États-Unis. En tout cas, na pesi mbote pa sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, vraiment mbote na ba sœur Angèle Moussoeli Makizembe, Koko Arafat, ya Aimé Lumbala. En tout cas, mbote mingi na Blaise Mbuku pe. Mbote mingi pa na ope, merci. Merci. Na kanesi boki ndeko nanga Ken ndenge apesi ba batutu mbote na zo pesa pe liloba epa ya ndeko nanga Blaise Mbuku yepe boko kwa koyoka epe. Sindikana maneno. Voici l'homme. Mbota tona apito, mbota tona balandi nyonso ya fimbu na fimbu. Boko ne s'abonner, bo s'abonner pe na Blaise Mbuku officiel. Na pesi Junior Surprise Nascimento, Belga de Zamba, Jérémy Samakuta, Gento, le Champompo, Bambota Tona Alola, et puis nous allons nous sur la biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là déjà je vois que nous moninga inazana à Abala Group. Abala Group ezali déjà société oyo ya construction za la Kinshasa. Na osenga la bande konyo surtout oyo bozala posa kotonga kosala makamla bino ya malambo kontate Abala Group. Bon, sans plus tarder lelo tozali na likambo oyo tomoni ndoko na biso frère Egola amemi ba musicien 12
na États-Unis. Tomoni yango eza eloko moko oyo ke atikali na mikolo mike ya ye kobeta concert na ye ya Stade des Martyrs. Nga siko en tant que jeune maître fils de l'homme na fandaki na lobi non il faut na ya na luka na ya kokuta na ndeko nanga ke na compliqué ye po ye alinga koloba makamwa mingi à propos ya musique na yango wana na dopesa na parole to kwa kwa pe ba idée na ye pourquoi na mwata muki oyo ndeko so faire atikali nango pour beta concert na Stade des Martyrs directement to monique à du musicien baké États-Unis Neroken. Ouais, merci fils de l'homme. En tout cas, Shindika Messi, merci pour la question na yo. Premièrement, nous na loba ndeko na biso faire à salide à mabete. À salide à bien, il y a déplacé orchestre parce que événement il y a Stade des Martyrs. Fiche nango pona ko remplir yango bien et c'est ngaka moi tourner à muke. Donc ndenga bimi wana je pense et koki ko influencer ba kinois ba ya pe ko tondi c'est la Martyr parce que soué na biso eza ndeko na biso faire abeta Martyr wana eza la réussite totale. Moni lelo batu bazo sous-estimer kaka faire que donc faire nenga zana azana opisi ya malonga te na marché ou ko influencer batu ba ya concert ya Stade des Martyrs. Je pense côté là déplacement de qu'on a biso faire sali na ba artiste musicien na et ko kipe ko influencer batu retour ce qui a sali carnaval moko récite et ko ki ko pesa lumière ya nzungu wana etonda jusque là batu belé bazoko ta doute que faire bandi mater a ko tondisa tandis que comment faire attendre parce que frère Aza parmi ba grands chanteurs il y a pays na biso comment attendre ça té. Bon, kozala parmi ba grand chanteur ya mboka na biso, soko tali ba Martyr nyonso to ebeta na Congo. Martyr oyo à l'époque esalaka plein débordé te zalaka Martyr ya Papa Wemba. Mais batutu ba beta Martyr, mutaleki Papa Wemba na Yemba azalate. Donc elaki si que faire a compter na ki grand chanteur na été a compter na ba stratégie nini oyo koki koton c'est la Martyr. To boy aya ko tomber na mutambu oyo Papa Wemba koya nango devant Wera parce que kotala eyembeli ya Papa Wemba na eyembeli ya Wera tondimaka te un jour histoire ekomamake Wera atondisa Martyr koleka Papa Wemba mais tomona yango esalema yango toloba faire asala ba stratégie ya marque na marque parce que ba histoire otobete ya ba Papa Wemba ba Kofi ba jibe ya ba Martyr le kana ba Kester et ça ba histoire moko et le cas déjà kala mais histoire comme ça science o rappelaka biso le passé yango moni lelo tozobeta na le présent lelo parce que makambo le kaka à l'époque yango ekomi kozonga lelo totalela tozimele tomoni fali pour pas asalaki débordement ya bato kobosa na teke ba Gaulois baza partout dans le monde oyo. Là déjà nazo pesa bambote na ngai na maman na biso Nadège Moziki na Liège la maman de Gofé na bande ko nga mususu tu oyo boza na Liège nazo zonga na ndeko ken po na moni ke ye alingia ye langa makambo ya ndeko fali nga nazo poser ba question pour na faire gola non awa na osala parti prité na loba nga mabe ya faire te na si ba Gaulois bazana bagolo maele ba comprendre makamna oloba on a bien vozo okende pas Blaise Mbuku na mekana ko lobelo ko muke parce que olingo beta sete obi misangana ti mabeke bagolo baza ebele mais faut ye ba baza ebele pour retourner sa stade wana bagolo baza ebele même na poto awa il y a des Gaulois oyo ba sombi ba billet pour ba keneka juste pour la concert wana naza sûr et certain pe naza na batumusu o ngai na yebi. Merci beaucoup. Wera asala plein koleka Papa Wemba mais ce qui totali lelo Papa Wemba na Wera nani azana ba fan ebele na monde soki otali bien au mona Papa Wemba Wera azata na 10% ya ba fan o Papa Wemba azana bango te na sens nini Papa Wemba za artiste international niveau o Papa Wemba akomaki na musique star wa yet na sima Papa Wemba wazo kende na ba ligne wana eza fali pupa mais Stade des Martyrs eza
exercice moko boye ezalaka un peu compliqué za ndeko ken ezalaka fali pupa te nga lobi fali te nabi stade de martyr eza mathématique wana pona ko réussir yango il faut kozala na beaucoup de stratégies jiba tondisa stade te jiba tondisa nga ofia tondisa stade te nga zoke no malembe parce que yo zaka fali tout ça non nga lobi komba fali awa te parce que yo ngai nazo lobela émission oyo po to luka to solo la bandeko tout o bozala mokili bo comprendre pourquoi frère Egola na tamuke etikali amemi mouvement na ye na États-Unis. Merci. Na comprendre siko que kombo afali eza puissant parce que na oki mango depuis poser ma question na bimisi ata kombo afali te mais na moni yo zolandisaka kombo afali c'est que yo oyebi ke mission to ko sala sa kombo afali peut-être et marché bien te ngana non ngana za pona bongo te ndeko bless mbuku na ye epa na yo ndeko na ngai parce que awa na meiko tuna ndeko ken bato ba yo ken nga lobby yo pe en tant que moto ya bwanya oyebi pe muziki oko akomeka ko limbola biso pe ko expliquer biso pourquoi ndenge omoni ndeko na biso frère na tamu ki etikali ya concerné ya stade de martyr a mis 12 musiciens compris moko ça dit mouvement na ye ke États-Unis pona yo omoni yango ndenge nini na analyse na yo. Merci Shindikana pour la question na yo. C'est tout à fait normal. On est des artistes musiciens, on est un groupe, on est des acteurs, ceux qui contraient à quoi refuser en côté. Donc faut qu'elle. Donc le quoi contrayer, mais quand on paye na moi bien pour la faire et ça lit que bah que je moi fraîcheur moi libanda. Et ça appelle bien moi absence moi boy. Tant besoin en amboka, allez besoin entamer directement makambo beaucoup dans le 24 toi dans le 0. Nga biso nga suwa na ngeza depuis kalande ngwana nga susi na nga vinza kende wana nga fere a beta stade na loba ngo tout le temps fala beta stade wana na ko imaginer jamais héritier wata Gogan a beta liboso faire gola stade mais le est commis et puis to commis to traîne na 2 semaines hein si 2 semaines donc kalatea wa to mona le padre na stade de martyr donc souvent na biso ezande ngwana aya abeta yango abeta concert wana tozela ye mais contrat yaki c'est tout à fait normal faut que ndiko exécuter contrôle eye mais est-ce que vous allez dire que frère Gola autant ça stade wana po nazo mona dia na poto awa ngana za dia mona poto na tambo na poto awa mais batu baza ko ima ekotonda te po kotala ke frère Gola concert na eza le 24 roga pe na Brazzaville pesa le 24. Est-ce que vous allez sûr que frère Gola retourne sa concert d'ailleurs on a pas quand la paix Brazzaville musu sufaki ba katisa ba ya concert kotoyo est-ce que ba katisa ou pas en tout cas ngai personnellement nazo croire que frère Gola retourne sa stade wana mais na bi que musique a bien rozala wana et soueza peka teka ton sa stade abeta ne musique a bien bato ba sepela mais kotondi ça na temps na mo ba retard na aura oyo azana ngo lelo je ne crois pas mais na bi ke bato ba okende ba Gola be ba ebele na kin ba Gola ba pe monde entier mais ngana za sûr que ndeko nga frère autant sa stade wana po soko tali le moto ya bato oyo ba bienga na moi na poto ba somba pona ba kende le 24 la kisasa et ça débordement mais ba bienga tu tisiko to zo bi te sika ba zo teka ngo to mona ka exemplaire o ya la kisaki biso soko ba bienga ba ipsa biso sikani ba oteka ngo et puis ndeko nga sindikana maneno omoni stade wana eza 80 000 et kenda na 120 000 et puis omoni publicité hein, otobenga marketing c'est très important mais skoyo bagola bakolo bana bango maintenant omona pe na TikTok bagola msu ba comprendre que moi retard eza non omona pe na ngwema te ya marketing ya publicité o neto moneli même héritier Gogan donc faire face à ça bon habiter peut-être la stratégie tant on souci yo tala te pongai na moni mami tuka etambola na banderole ya concert eza le 24 pour la faire Gola tant souci yo tali yango te mais la plus information mi tuka go tambola na banderole mi tuka go tambola na pancarte mi tuka go tambola na effigie eza mabete mais biloko ne sala na commune quartier ozo comprendre neti ngana mona kimbantseke boy ba kimbantseke tam suso na ba ko moko boy ba ka wane ko marate faut pena monete mona ba pito oyo na mamba fali akepena ya somba zikida ozo comprendre ba biloko na beta ma ndenge faut beta ngo bina mitraille sinon te okoya lela lobi
eza ba stratégie to pesa ndeko na ngai ngana collègue ne musicien na opesa stratégie ba biloko wana ala sapongité et puis na osenga na bato balobaka trop wana il est trop temps même faire egola eza makambo ta faire egola te ya makambo na bino bokota pena na ba kati kuna bosala mona mai promo c'est très important. Merci ndeko na ngai Blaise Mbuku. Sikoyo nana mutuna mo nazo tuna po nazo mona lia bato azo ima na ngina zonga ndeko na ngai Ken. Ndenge faire egola ke na ba musicien na États-Unis. Est-ce que ba musicien bakokima te na tamuke oyo etikali po na concert idée faire egola azui wana po kotala ke par ba musicien oyo akena bango s'il faut dire la vérité à part ndeko na ngai nani oyo ya déjà poto Mark House ya déjà poto les restes wana tout nanu ba ya poto te kotala nenga memba ngona bakokima te kozala danger te. Merci beaucoup Shindika. Omoni question il faut na répondre avec beaucoup de sagesse. Ndeko na ngai o na bangela mingeza maso yo Ferrari wa imba neti ferry. Omoni musicien erazana orchestre na yemba neti yo ezalaka très dangereux na sens nini musicien na ko banda ko envier akoma neti yo na ndenge nini Ferrari azali artiste musicien o azalaka epa Adolphe ngai Ken Piana soki mwana wana muke Ferrari akowangana fera pesa e Bible a sauté nefsa Ferrari na bien moni yo ozana carrière mulai ngai fona longolo epa Adolphe na kotiso wenge musique maison mère na benga ya nanga Pichu o azali chargé à communication ya Wera to beta cost longola epa Adolphe to mema epa Wera ndeko nanga naza muto asufaka makasi na mimosa na pompage asa muto yo voir même mbongo à transport et compliqué kae amona na nous payer malonga ti pa Côte d'Ivoire mais faire memi quand même na États-Unis ngai loko na ngaki fere abanda nanu ko melise na bibero ata ya batiriki ata mo Afrique du Sud fere amemie mbala moko likolo na Afrique du Sud soki ndeko États-Unis Afrique du Sud te amemie mbala moko na États-Unis donc ndeko wana soki akozonga na osenga fere aluka banganga ya mvutima o ba mvutaka mutu ata za na idée ya kotikala ba mvute azonga ndeko na ngai De Gaulle aza parmi ba musiciens oyo babandi na faire mouvement akenda ta voyage malonga te surtout De Gaulle nde mutu ya pasi ya orchestre De Gaulle mutu ya boyi siko bamoni bagutisi ata mwa ba pays ya malonga te mbala moko De Gaulle États-Unis soki De Gaulle kozonga na ye eza condition ndeko na biso faluka nganga pena neti matadi kibala amvute mais pour anika nganga parce que Ferré azali papa oyo aza moté malamu atali ke voyage et monani ba mission oyo baza compétent na ye pour l'instant amem bango kuna pourquoi kaka yo zotanga bato oyo keno oyo azaboye moni ba musicien oyo to mona biso moko na misuke ndenge bakeba ozongeza neti makauzi potika la kuna na poto aza mutu oyo esenga il faut nganga moko amvute ke makauzi atikala mais kotikala ya volonté boy makauzi alingo décevoir faire te mais ana ba musicien mususu neti Ferrari neti mutapasi oyo na otanga kombwana baba to il faut bon tolo bato salaka analyse to critiquer te na osenga faire nenga memi maître na e azala éveillé makasi parce que musicien o alinga ko décevoir yete zalaki ilunga o amukuse ilunga to moni atikali na bité ilunga mais ilunga pe na monaka ilunga ba comparer to na ambazi parce que ilunga non eza question ya kosambo te parce que ilunga soka atikali peut-être zaina ba omoni air marocain il faut comprendre ka ba misi bazana ba passeport durée passeport na biso ya Congo ya 5 ans soki ke voyage moko boye elinge pesa mbangu et que passeport na yo tika na tamuke expiré et koki pe ko sala keno ozwa visa te ngana za mona poto na bile makambo zalaka. Merci beaucoup. Non j'irai walai fali a préparé Bercy wa betaka na 2000 na lobby répondre na no makambo question nga na tuni à propos ya ilunga soko lingi émission kende bien faut que la rabiso pété ya réponse na zotika ta mais yo nga na poser question yo kila nga fali zela yo okotisi sujet ya passeport ne ba passeport ebi mana passe non na bandeli question na ngai za boye
toyebi bien que biso bato to voyageaka ndenge bazwaka visa soki passeport na biso ya Congo ezaka na durée ya 5 ans mais na 5 ans on a passeport biso ezaka na yango okoki pe komona ke ekomi temps beaucoup de ba passeport pour na bozwa visa soki temps etikali muke pour passeport na yo est expiré ezaka pe risque ke mundela tala ke non dans un mois passeport na yo ezako expirer ba ko peut so visa te. Maintenant pour éviter cela voilà peut-être yango wana ke ilunga à côté ici passeport na été pour avoir visa répondre na question on a lobby bo soko tikela na ngaka ata répondre on a to so na biso te non parce que yozo balanga ke no fali ta ngaka ka kende ngana na poser question ya ilunga yango na lobby boy eloko to so na yo ezapo ta ko tana ngaya ko répondre ozokata na lobby li solo passeport ezabo soki leader azana besoin abeta pena seteke déplacement to sala moto ko raté te ya on a pe so idée boy na 2020 il fallait azoyo abeta Bercy fallait abenga Edi Badiata tozala na ville wana ba sala démarche ya kokokisa mikanda nyonso tout po ba kotisa ngo mardi na Schengen po ba pesa ba musicien nyonso visa fallait lobi boy soki bozwi kabuya te voyage wana mutako kende azate kabuya aza ni na passeport mais toza déjà samedi mardi il faut ba passeport ekota na ambassade fallait aloba bi bosala démarche ya koluka kabuya donc il faut bozwelanga kabuya po kabuya kotikala te mutu to akotikala mais sauf kabuya viens nga aider badia taza directeur ayebi bafuya kabuya ya kofuye kabuya bazwa ye dimanche wana même lundi basala passeport express balobi en tout cas passeport ndenge to lelo ifebi maka lelo do basala ngo express parce que muto yo leader a compter na yo en tout cas a recelo ta passeport express basala kabuya passeport le même jour mardi pe et continue ba passeport de kabuya ce qui a la kisemi no passeport on est à poto ba l'accent passeport OK et biminette les premiers les deux bataille côté na passeport on se comprend marambo na loba même kabuya ce qui a la émission ayeba marambo na loba on se comprend donc ilunga ce qui boloba pour na passeport ngana ba seke na Congo na faire za puissante c'est pas ça au moni États-Unis a payé déjà Ken nga nazo répondre non nazo répondre parce que nga na voyagera déjà na ebineni poto etambolaga États-Unis a payé au teke aux passeport lelo to lobi au kosi ba pa so visa c'est faux soko tali zelanga na lobanga na so pesa la émission oyo soko tali na loi ya kozwa visa na ambassade ya États-Unis ezala na ba condition o ba chaka ba condition ya États-Unis za ndenge moko te na Schengen là déjà na ngena so ngisa pour comprendre que ça la comparaison te ya Schengen na États-Unis na ebité yo mutozo pesa nga leçon expérience nini ozala ngo parce que yo yaka Europe États-Unis okoma na hotel loko moko te na kati yo maloba parce que na kende États-Unis na kenda Canada na kenda Londres na tambola ba payer belé bandeko ba otala ngai o ba yebi pe ba yebi mais nazara te pona luka na lakisa ba pays o nga na kenda mais na yende pona to luka to solola to faire comprendre bateau ba otala biso ndenge toza awa na plateau ba yeba ke pourquoi ilunga akenda kité ko comparer États-Unis te na Schengen. Merci beaucoup ngape na yoki yango ka lelo ke mutu soki azui passeport lelo pour akende États-Unis et c'est il faut ba condition moko bo il faut passeport électionnel no ba jour habité parce que passeport ça d'être identité ozo permettre mutu asa la déplacement na habité soki États-Unis za na ba condition que identité wana soki fait ça la 6 mois na nous fait ça la combien de mois na habité Blaise Mbuka za mwana poto ko tourner question na po ngape na moni net tu poser non na comprendre que na zo poser makambo oyo peut-être au maîtriser ngana noté non nazo mi constater parce que makambo ngana nazo batu oyo ba za na poto ba yebike commentaire ezala problème ezate ngana zo lo belande pour ngana mwana poto na ça la émission oyo na ye lelo pour na tout partager à propos ya ndeko na biso ferre to la ndapa ba musu ndenge ezako okende ndeko na ngai Blaise Mbuku ndenge ferre gola atiki ilunga na Kisasa pona yo omoni yango ndenge nini parce que
Nathalie Ilunga après si ba raison na ye passeport na ye qui presque prêt et expiré qui est normal. Voilà le pourquoi azui tant il y a au code sa passeport on était pour abangaki baba pe sa RFI. Tout ba pe sa mouvement RFI, c'est normal. Ils allaient pas non papa. Syndicat non. Maneno non le la trop vraiment donc tout na biso. Na pesika Francisco Combo. FK 777 $ comp depuis Balwanda Turquie bambote no trop venanga fait des manteaux fédéral venanga Zagoli Mokuta ou Chantal Mabaya na pesi bambote na bino tout syndicana faire la confiance ya nani comme Ilunga ta mukete abika soit même state okima Aokima comment? Ilunga non, Aokima comment? Parce que Ilunga azali Gaulois ya makila Aokima comment? Aza Gaulois makila na Kisasa, na États-Unis te na Potote. Même nani oya beta guitare comme alba trop na kombo na susu. Mark House. Aza Gaulois na Kisasa na mikilité. Et puis bato alba trop ndenga. Mais Mark House akina de apoto azonga. Kasi siko na fota la tante. Moni passe à temps wana. Bana ba boule bele faire timba. Aibike bato bele ba okima Ilunga so faire meme na Potote pour faire aibike Ilunga okima faire aibi moko na bo aibo kese na aibi moko na moko aibike so Ilunga commune state aoli mo taka Ilunga nenga zawana so akota na zambo fo luka ya faire aibike muto so meme na state okima yango luka ekoma akota zamba luka ekoma mamba state oyo e bandi lelo te mamba state oyo toyebi on ça fait ba 1 mois que faire okende state ngana rejoindre rapito pour non ça la Ilunga passeport na connaissance na relation faire un groupe G7 nango pour passer la Ilunga passeport dans limité soit 2 jours 2 ans nan cope nan ko batiki pambate faire aibi na moi non soit comme na state ya lelo to luke bino longa mo na kacha mai donc mais ngana yebi ke droit condition pour kota state il faut ce passeport na yebi il faut la normalement soit temps 6 mois avant ya ko tsango non je crois parce qu'on a peut-être na mutu normal. Mais au tali groupe il y a une invitation. Je ne crois pas à Nengwana. Et ça m'a vite fait. Donc soit telle invitation, batali peut-être producteur a peine reconnu dans 2 jours aux États-Unis. On est comme un syndicat de Ronangai. On est comme donc faire ça attention, mais n'abi que faire ce qui Ilunga a ebi peine 100% que Ilunga okima. Si quoi ba musicien au faire à Memi 12 musiciens wana. Bango pona yo. Tout cas dans 2 semaines concert et betama na stade de Martyrs. Donc bango pe yo zo mona ke bango pe bakokima par Ilunga. Ndeko na syndicana maneno ngai naza pour ba musicien oyo bazo que se retrouver na kinité ba kima na poto eza na stage partout. Na lo bango tout le temps. Musicien oyo, artiste musicien oyo, na lo ba leader te pour ba leader mtoazo se retrouver. Ba leader mutwazana bato akabila ba mbongo ba leader mutwazo wa mbongo to ba production ndenge nini leader ba leader na zawana na ibi makamone marchaka donc ba leader mutwazo se retrouver na makambo ngai na pour ba mission ba kima tango zo se retrouver na kinité ndeko na syndicana ba mission ba komi bato akomi ba kemande ba mandia o bazo senga ba komi ko yola ba 5h du matin porter magana porter mutu mobo ako lela atiki ndako nzala bana bazobela ezamba leader msusu moi si ndeko ya musicien na ye artiste nazobela ayeko lelela ye mapesi pete ngana pour bandeko nanga tango zo se retrouver na kinte okomi na mboka mo ebike social ezali tula mwishi azaza kima nao ngai na kosenga ke musique ezali musala oyo oko compléter zela na ndeko ngai oko compléter o ngana ebike no musicien eza potote musique eza musala soki komo ba makambo ya social c'est-à-dire que bokomi na idée ya koluka ko détruire ba mouvement ya bato mususu pour biso to na poto awa musicien soka ye poto ezali musique ndeme miye poto eza teke social to nini pardon syndicana maneno musique muteme miye poto mais lelo comment toujours quand biso to awa ke ngamu na mema yo poto ba bosani ke batwana basalaka boulot basalaka voix même ba boulot musuko leka même ba leader donc ça dit quoi boulot na ye mutememi poto
et non musique oui asala la musique memie poto mais koloba ke o faire o fali o Koffi na memie nga poto et loko en photo telemela wonde ko nangai koza musala na ye muto memie poto on te memaka bango poto to comme na langage wana. Très bien, bon voilà. Na kanisi ke bolandi ndenge ndeko nanga kena lobby na ndeko nanga Blaise Mbuku ba lobby. Mais awa tomoni Monsieur Koffi Olomide. Okosukisa. Zela ngane munazo. Oya puye ba miseba kimaka. Okosukisa ndeko kena zela nanu. Tomoni ndeko Koffi Olomide oya biso na Kisasa apekisi ndeko Koffi Olomide pekaka ya Braza. Koffi de Braza que non a exercé kombo na été. Eza eloko yo biso na poto wa etamboli partout. Pona yo ndeko na ngai Blaise Mbuku omonyango ndenge nini? En tout cas, ngai naza 1000% Koffi Olomide mopao vienanga. À 1000%. Ndeko na ngai to bimisa ba comédien ya ndenge na RDC na Congo. Même na Brazzaville. Mais au moni l'œuvre d'esprit ndeko nanga sindikana maneno. Okosa en continuité yo komo lela ngolelo. Ngana osenga na Koffi de Braza a prouvé biso quand même biso peto mona l'œuvre d'esprit oye. Akosa kaparete na musique au Koffi Olomide sala na l'œuvre d'esprit au Koffi Olomide sala ya komisa ngo neti moi comique pour aller la kana. To vana ba vient biso ba ngobo to bi ba ngadiadia ba sala pe interprétation wana ba sala pe ba sozi wana mais bango moko pe bazao prouver biso de quoi ils étaient capables. Alors Koffi de Braza jusque là na moni lo prouver biso to moni na identité ya vient na mon pas au Koffi Olomide. To za na besoin identité aye. Ngai na besoin Koffi de Braza à la sa biso inspiration o ya ye moko personnel outil na propre ye. Sindikana maneno ndeko nanga ngane naza boye na la pongite o mona bo vandi boye komie loko moko boye mo ngola la boye ozusu idée moko yeli osoke comme mbango pendant sa musique et ça a facette de l'œuvre d'esprit c'est quoi il y a sa caparé nango ngano ngai naza na colère ya mopa na façon moko imaginer te nazo mona bassesse moko kondi matin ndeko na sindikana monene na moni bat na TikTok awa sindi le cœur fokota na TikTok ya batumo boye po ba otake Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide a raison à 1000%. Hein? Na moni vient na mo pao fois comme na raison na ye que voilà zo s'excuser faut à se spandre batu na baki non. Il a raison bato ba lobby ngo soki uti pa na été mais en connaissant vient na ngai mo pao et utaki pa na ye à se rétracter te pour na raison. Neneza wana Koffi de Braza akoki ko s'accaparer karaté tout le temps continuité na makambo etali Koffi Olomide a prouvé biso inspiration oyaye a prouvé biso pe na ba l'œuvre d'esprit e outi pa na ye tout le monde a petit fali ba interpréter fali tout le monde a rango mais petit on a pe azana biloko oyaye moko wasalaka ndozo comprendre ngande na sindikana donc vient na mo pao yo yebine to solaka ozana benga kyo mo yamba nga téléphone te okoki o s'excuser na mutu te ozana raison o suspendre o boya Koffi de Braza sala makambo etalio on a raison parce que continuité mabe faut approuver biso ils appellent mo sali et mo pe stop o libiso ayo yazo ke ndeka na makambo Koffi Olomide eza en sens te quoi mais ngala wi koloba ke en tant que monsieur Koffi Olomide oyo atiki ba œuvre ebele na mboka na biso oyo azoko sebe ko sala ba œuvre ebele na mboka na biso so Koffi de Braza azoko interpréter ezali pe façon ya ko luka ko honorer komboka ya Koffi Olomide parce que asala ka yango ndenge ya mabete interprétation zalakati et ça on te boy interprétation te ndeko na sindikana to boy yango te mais à la continuité te kaka yango wana kaka yo sala ka yango ya yo moko to yebite. Prouve nous aussi. Moi j'ai interprété Nzamba Papa Wemba. Na sala ko nini na bomaka nani Blaise Mbuku. Na kena on suna bandengi nanga. Na mto so comprendre nga. Nani bon petit fali pas salaka.
ndenge bandeko mosusu basalaka mais sikoyo problème ya Kofi de Brazzaville quoi nayebi te so oyeba eloko moko asali ya ye moko oyo ya ye moko non ye azokende tomona ndeko na biso oyo na France kombone nani leader Amisi mais les gars créent créativité faut ezala ozomona bakosatandre na oyo abi eloko mais yo mpo na oyo bato bandimi yango tozela na ndeko na Kofi Olomide asala baepreuve na mokili bato tu bayebi soki osalelo même ngani naza boye makambo Kofi de Brazzaville osala wana na bakini bapeti basala na bango ngo na bakimbantere eza bato basala na bango ngo ya profiter kaka na TikTok a profiter na internet lelo toboya yango te alia wana toboya yango te mais biso to ngai na singi kaka na Kofi de Brazzaville soki olandanga a prouvé biso oyo de quoi il est capable. Ok, merci. Wanezali opinion na yo ndeko nanga Blaise Mbuku na pesi pe ndeko nanga Ken Piana ameka ko expliquer biso idée na yo zali ndenge nini kotala monsieur Kofi Olomide ndenge à interdire Kofi de Brazzaville à exercer na kombo na ye. Bon, nga premièrement na trouva ngona no kimutema mabe na sens que Kofi de Brazzaville zaneka pauvre aluka vie na angle nini akozwe la vie omoni lelo Kofi de Brazzaville depa bandaki biloko wana tomona intervention ya viete aya kopekisa e pourquoi yo pekise ka era azwi visa ke poto azongi bayambiye avec population donc Kofi amoni ke ba appel azwaka na Brazzaville ba bengel soute ba général tout oyo ba bengisa Kofi na ba fête ba koma bengisa Kofi de Brazzaville président Sassou Nguesso alingi so Kofi te alingi ka Kofi de Brazzaville pona nini donc kasi amoni ke inutile ya obenga Kofi osenge cachet ebele abenga ne Kofi azo interpréter ce que Kofi wana koti na marché ya Kofi azo bebisela Kofi ce que bakope yango moni Kofi aza obligé ke lisolo ngo bakata ngo atika a créer pe makamune na ndenge na ye donc Kofi atali pona intérêt ke muto azo imiter image nanga mais akomi ozolango ba contrat telaka akomi ozolana ba contrat bandule ba général tout ba benga Kofi comme benga Kofi de Brazzaville donc via zape na moi raison mais moi qui mutema mabe avie et jouer pe rôle quelque part pour vie pe azalaka trop jaloux na makambo belé mais bana ya poto ebele balobi ke monsieur Kofi Olomide ko boya Kofi de Brazzaville avec ce kombo na yo ezali façon ya kolakisa ki mutema mabe parce que tango bandaki déjà œuvre wana ba stopper loko pour le débit ezate ke mutu tanga mati aye poto nde o stopper et là ça que non oza motema mabe ndeko na ngai Blaise Mbuku sindikana maneno nga na comprendre l'homme congolais te na osenga na bino ba congolais discernement s'il vous plaît nga na osenga na bino ba congolais tous en a discernement congolais na première ya ko discerner les camps so Kofi Olomide a osilika lelo faut peut se féliciter mais tout biso to lo bango ça fait 3 ans ba otikika au sala mais il a prouvé de quoi il est capable d'être mais il faut stopper l'hémorragie bandeko nanga viens dans pas tu as raison 1000% na soutenir yo à 1000% c'est l'œuvre d'esprit yepé ce qui est Kofi de Brazzaville prouve-nous que tu peux faire quelque chose de toi-même de ton propre de tes créations à toi to senga yo ngape na artiste musicien na la ba pongi te pona komanzembo na ko interpréter lobby à Mutuboye mais ngape fona koma yangai s'il vous plaît botika Kofi Olomide tranquille il a raison d'ailleurs na zo tomboki la vie pour vieux a ko commenter wana ba nosa neti azo banga mutu mo nini oh mais bino yeba tala kongo pe to yeba munene ngote hein. Merci ndeko na ngai Blaise Mbuku na pesi mbote na ngai na papa na ngai apôtre Bolavi Isaou na maman Honorine Isaou na iliki na poser ndeko na ngai une question moko oyo na monike kulutu na biso Fally Ipupa esali ndongo kenda benda simba na mwana na ye alongoli tatouage ya mwana na ye na poto bato mususu ba appuyer bato mususu balobi Fally aza na raison bato mususu balobi Fally aza mabe tout ça là na préféré na on appelle ça question na ndeko nanga Ken po yé muto akoki koyeba en tant que papa à répondre en tant que papa pas en tant que fanatique tonani mais en tant que papa soki ezalaki yo ndeko nanga Ken na acte o Fally asali olingaki o réagir comment bon shindika mi c'est loko ezo servir bisoka leçon surtout ba jeune ba ko la lelo et servir leçon ya kobota par-ci par là te parce que ba mabako aboyaka
omoni lelo na éducation oyo topesaka bana na Afrique eza un peu différent na éducation oyo bana bazwaka na poto. Na poto mwana okende na école bazo contrôler yeba papa na yo bomendaka vi ndenge nini baluka ba contrôler baluka te mwa motif moko muke oyo ekome ma parents même na ba prison. Yango pesa bana kiteti mwana yebi ke soki na osala likambo nanga papa il faut aptikela nga liberté, tandis que na Afrique toza na pouvoir toza na ndenge na biso togeraka bana. Peut-être Fally étant que papa oyo aza papa responsable, peut-être azoluka gérer moi na ndenge togeraka bana na Kinshasa, peut-être moi na sali kiteti dire, peut-être azui ba conseil ya ba mama poto awa ba conseil ya ba mama poto za ba conseil ya ko diviser bana na ba papa na bango parce que mama lingaka intérêt na mingi na poto ke soki to kabwani mbongo ya social eyaka mingi ngai fona za na bana surtout ba fia poto ebele balukaka surtout mabala nde kufa po abanda kolia ba mbongo wana bobengaka soki nini ebele danga pona nga na loba ti omona para comme na kandati ya kolongola tatouage peut-être amoni trop c'est trop emso makambo mwana zo sala ezokende bien te apekisi réunion salami ya sans tout parents zo sala ba devant na nyonso tout mais azomona ke ki autorité na eta ke parents ezomona na te biso c'est l'éducation auto pesa bana na Afrique soki mwana nya memela yo okumbela ye na ndenge bazwaka ba éducation poto makambo ngo suka ka bongo olongola na tatouage ya mwana makambo ebele mais eza makambo ya famille nga kokota likambo ya Keina na Fally te bazaka papa na mwana ndenge na olo bango nyonso ndenge na linga musique ya Fally ndenge na linga Fally ndenge pe na linga bana Fally donc Fally kutu eza problème a muke ba problème o elekaka na ba famille ebele o ba osala Fally ba émission to ebite emsuso Jazz Kavulu na moni osala émission mais Jazz Kavulu soki famille na eleki lelo e réclamer musala o Jazz Kavulu asala na mokili na biso me kozala scandale para moko te na mokili alingaka mwana na ye azala na système oyo bazobeta ye pa baningane mibali mais pona bango yo monango wapi Ken répondre question nanga oyo na poser yo qui en tant que papa ce qui est là qui yo on qui au réagir comment parce que là na monique au koti makamoko boye tout semisa mingi makambo kaka ya Fally prince bakali seri moi de konaka alobi soki na lobi na loba makambo o nazala osala na mopao mais monde ko bouger makambo nini bazala ko sala parce que tolingi to semisa kaka sujet ya Fally na bana na ye bongo siko lisolo nini o ya grave o prince bakali alobake yena mutamema e poto soki alobi abimisa yango bazalaki na relation nini andao ya relation ki alobelaki na TV bazalaki na relation nini o alobaka eza bombi soki alobi mokili ko exploser Jazz Kavulu na mutu ya mbunda ya feri relation ezalaka nini na Kinshasa azalaki kobokola ye pourquoi na ndako de makambo za ebele salemaka bato mosusu bayaka kosala commentaire baza bato basalaka babombi na babombi ya makambo mais soki bazwi sujet ya mutu bango babimi neti basin na ndenge nini po mutu azwi sujet ya mutu après abiloko sain na ndenge nini kamusala na poto mona emso alefe nini azoya conseiller mutu emso Jazz Kavulu azoya conseiller mutu bato mo boy oyo lelo po fina bango changer po nzambe alimbisa bango esenga to pesa bango conseil to lakisa bango ba pasteur bateya bango makasi mongo na bato bongo baluka bapesa moi exemple babima mais non mais Ken awa na poto il faut koyebaka ke to na mboka oyo eza mboka mutu to aza libre kosala eloko oyo ye alingi soki olingo koma pede yo non na poto nazoba bien na poto po bato ebele bakataka misala pourquoi okomona ke aucune institution moko boye chef aza makambo na ye oyo asalaka wana ezali ba vie privée Jazz Kavulu intel nga nayebi bango te mais aza na droit ya koma nini
na ebité makambo yo zolo bawana ke soki Jazz Kavulu soki nani avant soki balandela il faut benga ba pasteur ebele na poto mutu to aza na droit la jazz quand même nako bango comment yo ne tozo ko répondre ngango nga la poser aux questions en tant que parent au répondre nga na ki ndenge yo olobi mais nga pe en tant que papa na pesa opinion nga en tant que papa na rada na poto awa na banda na poto aujourd'hui na acte kulutu nga fali asali pona nga la rolobake en tant que papa ya bana ba européen ezali malamu po alinyala kisa mama ya mwana ke soki ozo pesa mwana conseil azala contre nga papa na ye soki ozo pesa mwana conseil poto mwana na poto awa ba mama ebele ba comment ko travailler bana surtout ceux qui bazana mésentente entre papa na maman rôle ya maman ezali ki azo travailler mwana na ye pona amona papa komi mutu mabe yango zo mona ke bana bazo kola ba komi na esprit moko boye ya mabe envers ba papa c'est tout ce qui séparation ezali siko papa pe aza mutu aza na motema lokola maman papa moko ta kolinga ke mwana o ya boti akoma komonke ye akoma osala makambo o ezali en dehors ya culture na biso congolaise bien sûr on a bana awa na poto acte fali asali ezali ya ko encourager pour la sabana misusu oyo que soki ozo pesa papa na yo respecter papa sana droit reçoit décision tout alingi azwa na passé maloba na klutu na ngai pe ndeko na ngai Blaise Mbuku ye pe apesela bino bandeko na ngai ide na ye ndeko Blaise Mbuku ndeko na biso Sarah Kianza ya Fiston Ngwisani el général donc ndeko na biso fandaka na sima awa Sarah Kianza motema Jofis Fiston Ngwizani donc il va mbote belé na yebike Prince Lengo to recevoir des messages merci na pesi pe mbote na ngai na Nadège Moziki na Liège la maman des garçons la mère de Geoffrey et Nicolas yao yango wana ndeko na Blaise Mbuku na zongele lisusu parce que question nga zalaki que yo maintenant en tant que papa yo posa papa oza na poto awa soka zalaki yo na acte oyo ndeko fali pupa a réagir total ba tout balobeli yango olingaki o réagir lolenge nini Joël Salambi le millionnaire Djibril Mpaka Trésor Pembele Jérès Kimpiaki depuis Montréal mon vieux héros Komasala de Montréal, Patricia Mayola, la femme forte de Montréal, Arsène Louzolo, l'aigle de Vancouver, je vous salue. Tchesko Bila, Nzamba Bilamba, depuis la Hollande, je te salue. Venanga Fedemanto, Zagoli Mokuta, Vincent Kiziba, ba France, Nozela Kaka, et Djibril Mpaka, Yabino Angwano. Ndewonangai, Sindikana, non c'est pour la question de ma casse. Moi je soutiens Fali à 1000%. Fali a raison. Keina, elle n'est plus 15 ans. Elle n'est plus 12 ans. Keina, c'est une grande fille maintenant. Keina a droit de protéger son père, même l'image de son père. Et Keina ne le fait pas. Keina a droit de protéger même sa maman. Keina ne le fait pas. Pendant mitch o tito lo babo ngana lo babo nazo mona ming image ya maman muteza mabe parce que mwana ateki image ya maman na ndengi ya mabe fali azaka na bango te y compris na ketchup fali azaka na été fali le temps tout le temps na ko circuler mokili mobimba siko oyo keina salaka il accès siko négativité ya maman oyo ye pas azaka na maman donc na bateau va comprendre le message à Falité. Et Fali, en tout cas, je te salue mon frère. Il n'est pas hypocrite. Fali dit ce qu'il ressent, ce qu'il consent. Et il le dit comme ça. Fali a hypocrite. Donc, nous avons un syndicat. Moi, je suis un peu de temps. Moi, je suis un peu de temps. Mais Fali a lobby mingité. Fali tam soit 10%.
90% gardant pour avoir papa yebi. Tant on fallait appeler cet exemple à Marco 6. Il y a Marco 6 à lobby, na loba na ye que loko tient na internet. Pourquoi? Et moi, on a 4 mois côté à l'échouter. C'est-à-dire quoi? Moi, on a respecté son papa. Autre monde on a kéinate. Fallait a dû faire plus de temps pour les aller dans les médias. Ayako mekako limbo la muke oyo bato makambo nyonso amonaka keina sala na réseaux sociaux. Donc il était temps sikoyo babengake faut stopper l'hémorragie. Et du jour na biso ne to koli ndeka na sindikana na ndenge to koleli. Donc on mona tamso mwana na lelo akoli que tamso ta 2 jours te. Akende koluka papa n'importe comment. Alors ça ka image na batuke na zana papa nanga awa. Mais chose que la monia salité tisiko peut-être mais comment ça n'était que non na le nature bango awa ke bana na biso na poto ya basi mingi balaka trop accroché na maman c'est que maman oloba na yende balandaka maman toi qui aime maman makosi ça za mwana mobali c'est normal aza à côté ya papa na uti koloba ngo awa image makambo Kenya salaka na réseaux sociaux et bimisa image ya maman na ye mais Kenya c'est une grande personne déjà à cause de indépendamment ya maman te aza mwana oyo foyer ba lelo akoki kutu ko jouer encore plus makambo etali mama na ye na artiste na biso mégastar fallait papa Kena peut faire peut jouer na ajo comme na lelo nous on a fait ça vous comprenez on a syndicana donc fallait moi je te soutiens 1000% de Ronangai tiens un homme en tout cas intervenu à l'année de A à Z. Tu as raison parfaitement de quoi. Mais l'autre a aussi attaqué papa. Mukiliza makampe moi belé. Ce qui moi na yé du bosso na yo kolukayo ko refuser été jouer kaki papa na moi na yo. Il n'est pas encore tard. Merci. Ndeko Ken Piana, ozala lo msusu ya kobakisa na oza koleka na o tolobi awa. Ouais, merci. Shindikana na pesi Prince Lengo. Bambo Tebele, ba Joël Salambi. Joël Salambi le millionnaire. Ok, nana eloko wa baksate. Si je wana na walingo kota ngo mingi te parce que toza ba parents lobi ekoye langa ekoye la yo. Eza si ja passe. Pona nga na préféré na c'était émission ngo soki na osukisa ngo en tout cas na soki na nga wana merci. Merci bandeko na ngai. Ntokomi na suka ya émission na biso nangena pesa ndeko na Blaise Mbuku so za bato ko pesa bambote pour la to clôturer. Voilà donc Chemin Zoya avec 5 titres 4 chants na générique moko na bengi TikTok beaucoup ne s'abonner na Blaise Mbuku officiel en tout cas na ba biloko bien na basi opé à poto ne bazo comprendre sous ba réalité à poto te ba mo benga na mibali. Bamsusu ba benga mbali poka balingi partage te moi ça pote mutema mabe makasi wana pene mno na njembo mutema mabe makasi pourquoi pour naka ko zanga partage biloko to yokuta awa yango na bo s'abonner na Blaise Mbuku officiel na Zoya en tout cas boza de site ça ba collaboration mo pas bien basi bayembi na tous les 4 titres na bosse. Merci ndeko na Ken Piana. Merci beaucoup. Pesa bande retumbote. Non, Shindikana na remercier on nous na bitumbo bundaka pour la communauté congolaise. Tout le monde a ceux qui mboka na biso eu problème okendaka penati devant la police bitumba no bundaka ya bitumba munene pourquoi pas fimbu na fimbu pe o jouer les biso rôle ozoyamba biso boye pe comme yo kotaka no partout en tout cas salinga bien en tout cas François Timanga soki azate et moi boba no mona sona syndicat et ça la biso bien parce que poto zamboka batu bakenda misala trop et moi soki Timanga azate tozana sona syndicana tout papoli parce que syndicana zawana disponible pour na bino ba congolais je pense TikTok ya syndicana et c'est pelisaka bino a défendre pena Congo awa na poto Amisi Manene syndicana mutu toza na posa ok na TikTok a s'abonner na Amisi Manene syndicana. On est trop propre. Merci. Donc ngape na komi na suka na pesa bambote na ngai na Aminata Dinkulu Luindula 5e dan la mère d'Aurélie et Lissi Mardoché Olivera na Joseph na pesa bambote na ngai
na bato batikaka nga te bazaka toujours na ngai tongo midi pourquoi surtout na maman na biso Terry Alino, la maman de Jésus et Jeliana, la femme de mon pote, mon frère ami Maestro Fabrigas yawo yango wana na pesi ndeko na nga bless mbuku a clôturer pe mon premier 6 étoiles Nathalie Lusamba depuis Manchester. Merci Tosuki wana. Événement, Brazzaville, Kinshasa, à ne pas rater, Stade Massamba Débat, avec l'icône de la musique africaine, Yenani, les chanceliers, Roga, les grands et les meilleurs de tous, l'homme de Bokoko, et Longona Extra Musica, Babengi Sibino Mokole ya samedi 24 juin 2023, à Wana Stade Massamba Débat, pour nous banger na concert, Oyo, et Kosepeli Sabino tout, à partir il y a 10h Ngingo. Droit d'entrée 500 francs CFA. Pour tout 1000 francs CFA. P2 1000 francs CFA pour la pelouse. Au canisi de Bossalibino. Onga mwana point noir. Wenze, Talangai, Kintele, Filou, Mpila, Poto, Bakongo, Makele, OMS, Mikalou, Boya et Bele Boya Koyoka la bonne musique avec le chancelier de la musique africaine. Roga, le grand et le meilleur de tous. Balobi, entre Roga na bango, différence, Ibaou Yena na niveau ya 2 fois té. Kolinga te babetelo lisolo. Bozala ebele, pona événement oyo, boko sepela makasi avec Yemoko, Nzambe ya musique ya Afrika. Tokani.